Allô, bonjour, bonsoir. La famille, bana mama, bisika nyonso bozwami se Noela TV na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Nzambe na lola abomba pe abatela biso. J'espère que biso nyonso toza bien la famille. Bana mama, en tout cas, soki bozwi video na biso, to like, to s'abonner, to aimer pe e kosala biso bien makasi. Tomonaki awa na réseaux sociaux grâce te mololenge alungwaki France azokende na Congo, ndenge akomaki départ RDC donc Congo na biso moko azokende mais arrivé na njili tomoni te place alobaki mais akitaki barimer ebimaki awa grâce te mo babotoli ye passeport bayebisi ye ke akende kozwa yango lundi donc balongoli visa na ye na Schengen et tout, grâce te mo akoko voyager sous te, grâce te mo boye po amankaki artistre, amankaki mwasi artistre, oui c'est bon to monaki. Est-ce que ezalaki lukuta? Ezalaki lukuta te, ezalaki ya vrai. Tellement grâce te mo alinga matalana, alinga mimona ba mona ye kaka, grâce te mo aza nango, grâce te mo aza nango aza bien mais or ke au fond na ye azo souffrir aza nango te tomoni yango ti bato basali ba live bato basali ba video ti tomonaki na aputu tokobenga ye kaka aputu pe aza aputu aye kosala aye koloba ke non ezalaki lukuta grâce te mo aza na passeport na ye mutu moko te abotoli ye passeport na aéroport aza nango donc baye koloba bongo ke ye moko pe aye pe na life wana aye kodementir ke eza lukuta eza vrai te mutu akobotola ye passeport na ye aza te passeport bakobotola te bakolongola kaka peut-être visa oyo batelaki ye akoki kovoyage te peut-être mpe bakoki kopesa ye mpe punition bamois ou bien na une année akoki kovoyage susu te mais après akoki kovoyage na ndenge na ye na baeffort na ye mais na baeffort oyo artiste basalaki ke bafaire voyager bango bamoni ke en tout cas bakoki kosala yango susu te parce que tomoni yango ndenge abimaki ndenge amanke mwasi artiste amanke pe artiste na biso en tout cas ezalaki eloko moko ya bien te or ke soki azalaki mwana mwasi oyo azalaka na komikitisa na komona pe ke oyo azali artiste na biso nakoki kokóma timba place oyo nazokóma te asenga te bolimbisi ke opardone nga na oyo nyonso nabimisaki ezalaki fale pas mais non asali yango te amimoni kaka tellement nga naza grâce naza na minene bamona ye kaka ke grâce asali yango te bato ebele basalaki bavideo bato ebele basalaki balive balobi ke grâce babotoli ye telefone nani bazwi ye passeport na aéroport et tout na ndenge abando kotomboka balobi baso balobi ke lingala ebimi kuna na aéroport asoni na lingala tellement français yango mpe ezalaka nango akosa leka so bamoni grâce te basoloba mwa français balobi ke grâce te mo ayebi français or ke ezalaka bakosa leka ya bandambu wana me bazokumisa français on dirait soki ezalaka langue moko ezalaka extra mais or ke bayebi te ke français ezali monoko lokola tozoloba lingala français pe bazoba bazalaka français pe o batanga pe te bazalaka tellement congolais azali complexe na makambo nyonso na eloko akoki kozala complexe te azozala ngo complexe mpona français balobi ke kuna grâce te mo français ezalaki susu te makambo kaka ya lingala bandeko tokokende wapi tokosuka wapi matala na oyo grâce te mazalaka nango ezalaka ya nini mama oya kokufa liwa ya ngungi na kati ya verre masanga mpona buzoba mpona nini komikitisa donc soki omikitisa liboso ya moto osengi bolimbisi okosala nini en plus asali artiste na biso ya monene oyo bamboka ebele batalaka ye soki osengi bolimbisi eske ki grâce te moye kosila sikoyo na boye badesactive nani na yo visa na yo ozomona te ke yo moko susu ozomipesa pasi yo moko
En tout cas, na côté la bino leketu oyo alobi ke bazalaka na grâce, batambolaka na grâce, bazalaki kutu na grand hôtel, mukolo atie photo oyo na côté la bino na miniature, alobi ke bota la photo oyo tozalaki na grâce na grand hôtel, tokende kosala nini? Wana point d'interrogation bango moko mibale bayebi yango. Leketu pe alobi ke ye abombaki yango, mais ye grâce te mo tellement aza moto matalana alingaka place nyonso ye akozala wana bamona kaka ke grâce aza wana caractère ya grâce wana na oyebisa bino na poto naza na ami moko camarade moko tozalaka na ye awa donc ye pe aza na caractère ya grâce aza nango te me ye alingaka kimunene ata place bozali bokei ezala bokei fête donc il faut bomona ke bosentir ke ye nde moto aza wana caractère wana ezalaka ya mabe ezalaka neti oza na milimo ezopusa yo kaka ke omona kaka bamona yo donc on dirait que balinga yo disons tokoloba bon na terme ya bien parce que oza mal à l'aise ozomona est-ce que bazomona nga obe bazomona nga te est-ce que donc ozosala kaka monyo osala nini atia yo ka wana ezalaka esprit moko ya mabe esprit moko satanique donc soki otali yango na ndenge ya bien na ndenge ya vraiment ya bunzambe ezalaka esprit moko ya mabe na kati na nzoto na kati ya mwasi esprit oyo ezalaka na grâce naza pe na camarade aza na esprit wana ezalaka mabe donc elingaka ke fu mabondeli eleka mpo olungwa na kati ya esprit wana parce que eza esprit moko ya bien te yango eza na kati ya grâce matalana j'espère bisika azali soki ke eza ya solo bazwi ye yango balongola badésactive visa na ye vraiment place azali j'espère azwi malade ou bien akozwa mutu tellement déjà azalaka moto mutu amelaka bakisi donc aokomba nango susu plus pour mutu mobimbo kokozala na baproblème ebele par-ci par-là kote ozo escroquer bato bambongo kote ozo escroquer bato bameshe kote ozosala makambo kaka ezangazanga ntina ozozwa mibala bato ozotambola donc otambola bien te nzambe alingaka bongo te ozotambola na bobangi na nzambe te siko yo mpe aputu bolobi ke tosaliki na biso bese wana bomoni nani grâce te moto azwaki ye passeport aza te moto adésactive visa na ye aza te boyoka ye moko yeyo ti ye moko mpe akoti tellement alingaka moto matalana aya komona kaka ke azoya kodefendre eza lokota oyo azokoloba ezali leketu motu na yo azokonfirme motu na yo en tout cas nazotiela bino bolanda leketu est ce que azokosa obi azoloba ya solo j'espère leketu azokosa te boyoka botrika ndeko na biso barezi po barezi azalaki eli baza azolinga belgique kandi mingi bokenda botravaille ndeko mobali moko bakenda te balobake barezi alingaka yo te po grâce otikala na belgique grâce vie eza bongo te olia nanga na bimano na stafano nakenda no mambebele na nsima okenda otunganga pwani foto okangi no aiza na grand hôtel ngai no toyebisa lelo tomambe osala na grand hôtel mais oka lisolo mpa moto te moto mpe abeta lisolo mpe te poto te alobaka koloba grâce te molobi ayaki kisasa bakangi passeport nde na kati ya aéroport okanga passeport wana selon nde toyoki barimer grâce bakangi passeport parce que alobaki aza madame fali ye bakosimba passeport na ye te bakosimba yango te grâce batrike nde eza grâce déjà na maison chenge bakendaki kolongola visa na ye badésactive visa na ye selon barimer tozoyoka passeport bayesaka kozwa yango lendi ezala buzz te aza mwana mabe aza hypocrite c'est pas bien oluka osala émission na fere na nayebi yango te osala odepense ntango basolide ya fere oyebake yo ofinga fere yango wana émission ekotaka te grâce biso tosepela te afale ekota boso oyamba siko ofere apres mofinga so fere nge ezala ndeni grâce wa mwana mabe vie eza bongo te lelo barezi botrika ye pa belvie yo na ndeko mobali moko bona otanga kombo na ye te botrika ndeko na biso barezi po barezi azalaki eli baza azolinga belvie kandi mingi bokenda botravaille ndeko mobali moko bakenda te balobake barezi alingaka yo te po grâce otikala na belvie
grâce vie eza bongo te olia nanga na bimano na stafano na kinano mambebele na simokindo otunga nga pwani photo kangino aiza na grand hotel ngano te bisa lutu mamdo kido sa na grand hotel mais oka lisolo pa mutu te mutu pa beta lisolo pe te poto te aloba boyoki wana eza leketu sikoyo grâce aya kodementir aya koloba ke non leketu nyonso oyo ozoloba eza lokuta ezalaki vrai te donc nakendaki na na grand hotel te tokozela grâce aya koboya parce que eleye ele leketu azoloba photo wana baza nango ezali bazalaki na grand hotel sikoyo bakende osala nini sikoyo bino bolobaka ke leketu azalaka mobali na mobali sikoyo mobali na mobali na grand hotel bakende osala nini grand hotel wana boyoki ka kombo te ke bapesaka grand hotel non ezali hotel mpe eza kuna wi toboyi te barestaurant mpe ezalaka bakokota bale babimi na bango mais azoloba ke bango moko bayebi quenchmark donc sikoyo ye aya kodefendre aya koloba ke non leketi wana okosi eza vrai te tozela ye parce que tomonaki ake na aputu balobi ke non ezalaki bese eza ya solo te babotoli ye passeport te na camarade na ye bazalaki na ye camarade na ye bazalaki na ye esang alobi mpe ye moko alobi babotoli ye passeport ndenge eza wana bazolongola ye na maison Schengen na bango kuna donc bazo désactiver visa na ye donc ndenge eza wana Europe abosa nango États-Unis abosa nango oui bakoko pesa sanction bakoko sanctionner ye peut-être un mois peut-être une année on ne sait pas système na bango o ba travaillaka nango nga na yebi na ngate peut-être bakozongisela ye passeport na ye mais akoza na sanction parce que oyo asalaki amonaki minene amilakisaki kenga grâce temo ndako za nango te ofutelaka soki mpe osomba soki ofutela mais j'espère que ofutelaka kaka minene ya papa bazokomema yo na bapoto na beropo ozokende na effort ya bato mais olingaka milakisaki monene kibongai kongole bino bokokufa liwa ya ngongi yo surtout grâce okokufa na liwa ya matalana eloko oyo oza nango te kaka tembe na bato ozolobaki oyo akotyanga mpe na tie okoza eloko te lipapa kutu linzanza eza bien te mibomba nzambe abatela yo eza bongo en tout cas la famille bokolana na bokebi nyonso leketu lolenge alobi donc oyo ezobima na kati ya leketu donc ewuti mpenza na kati na ye parce que grâce alekisi franchement alekisi merci la famille nazotika bino bye bye